soki ozalaka moto alokuta na kombo ya baninga par rapport à mabe epai ya chef pona baninga bakoya qui anti-valeur la corruption gabeji à bannir déstabilisation ya administration ya mboka toboye je suis la voix des sans voix o elobami na se na bimisi likolo avec un salaire de 200 000 tu as construit les immeubles partout tu as acheté les voitures même construit les villas au 7e femme tout cela avec la est-ce que tu as monté ma kobaïté vous allez belé liboso ba itando ekena bino na poko alelo pona kolanda manaka na bino mbongwana na Congo démocratique esengeli sana mapamba te makambo yokini malamu te bato nyonso ba kosenga mbongwana changement est-ce que ba changement yango ba kosenga esengeli sana ma partout na biloko nyonso to pe esengeli sana mandambo ndambo esengeli sana masikoyo to pe ezela nani. Donc, nous sommes là, il y a un peu de plateau, il y a télévision, il y a réseaux sociaux, il y a salon VIP, il y a balabala na cité. Makambo nous sommes là parce que Congo, on est avancé pendant tout ce temps. Et comme air moko sanité simba, air moko sanité simba te, tout le monde ça pendant que eko simba. Na ba konzi bango moko ba ko reconnaître ngo. Pona ko lobela yango na poko alelo to zali bongo. Na moko ya bato oyo basalaka na domaine ya justice pamba te ye azali avocat pe azali chercheur pe penseur spirituel apesa ba révélation na ye na buku moko oyo epesa mai oyo batalisa ye efa ya kimbango oyo biso tu na Congo to reconnaître lokola Mutinda Minanzambi. Révélation na ye etalisa ete pouvoir esengela ke tambola na balangue nyonso 4 oyo lobamaka. Lokola egui ya montre effectivement et comme nasuka ndenge banda 6h ti toye 9h 12h 15h tozongi 18h poto lobaki tozongi su na 6h. Egui fe bandela azino. Ye kombo na ye Maître Lufuto Christian na yende to solola mokolo ale bote na mwa bote ndeko Pyrrhus titre pe ya livre ezali la révélation et la vision quadricéphale révélée par Kimbangu à Congo face aux réalités politiques en RDC. En RDC, face aux réalités politiques en RDC. Si vous pouvez avoir la réalité politique en RDC. Et puis, il montre parce que le temps, on n'arrête pas le temps. Oui, on n'arrête pas le temps. Moni, nalinga kutu komemangwa te pas d'être lobelango. Parce qu'au moment où on est sabatu, pouvoir étendre le temps, on a 4 langues et ça la cercle, rien ne marchera, mais réellement, on a un scientifique, c'est un visionnaire, un scientifique, c'est un prophète. Parce que le lot, tout ce qu'on a dit, c'est ce qui se réalise aujourd'hui. C'est qu'il nous reste maintenant à chercher les solutions, comment s'en sortir dans cette situation pour que tout le cas solution n'engeni toko bimenakati ya situation autozanango malheureusement livre pe et lobela et peut ça solution livre peut sa solution toko zonga na livre yango to général alors mbongwana est-ce que na livre na yo la révélation na yo ba ça que ma révision en constitution to changement en constitution te omoni na bato basalela nzambe ba lo ba réviser la constitution ba comprendre omoni Pyrrhus na rebisa o lelo l'alternance dans la République démocratique du Congo est une volonté divine. Avec plusieurs langues regroupées à 4 langues nationales, langue morte kolinga, langue morte fan dans le pouvoir koleka ezati. Donc il faut tout le roi ba Congo basali na ba swahili basali de la confusion oyo ba permettre un peu ba Congo basala et ba luba ba tso sala parce que ba peut-être biso conseiller par la déclaration ba swahili. Donc ba luba basali ba permettre un peu ba Congo basala bangala pe basala. Donc tout yo pona yo il faut respecter à la lettre ndenge mais tambola comme otambola ka bongo na Congo ça volonté divine donc mais soko lobi ndenge wana voilà ngamba pe na puyo soko lobi ndenge wana il faut to kotsa ngo na constitution c'est-à-dire quoi nzambe obanda ko tombola wando mona to atomboli muswahili to atomboli mungala to atomboli mboka atomboli
par exemple Moulouba. C'est ça la révélation, c'est ça la volonté de Dieu. Donc l'alternance na Congo est la volonté de Dieu. Tane mo etambola. Au moins les loba tout ba na moi ba tout ba na poka. Tane zamba sala mokili. Asala mokili na boule. C'est la raison mais ba combat MLC. C'est la raison ba tout ba ponga ba kumunda combat parce que ba ko combattre avec plusieurs langues je pas 4 langues nationales. Tous en époque sous touté, yo fan de la pouvoir le roi chef coutumier. Sans le fan de pouvoir avec yo fan de cause à chef coutumier. Wato ndima na cause à chef coutumier pouvoir à vie. Mais pour qu'on diriger la République démocratique du Congo, pouvoir à vie et que symboliser sous l'alternance dans le Congo et la volonté de vie. Yango tina mbongo. Si on telle lutte union sur bato babundi na Congo. Ezaki po adipo na mbongo na. ML sa bundi po na mbongo ma. Bana muso babundi po na mbongo. UDPS pa bundi po na mbongo ma. Est-ce que le tokolo ba mbongo na? Le commune UDPS nenga za na otala biso. Yetolo ba mbongo ma te. Yetolo ba ne ko bi bosana. To s'attaquer na bango te ngana zingena no to discussion to sanga na yo olobi likambo moko boya malamu pe to constater ba Congo ba bandi ba uti na sud donc to lo ba sud ouest to tchaka ngo sud et mati na nord bangala nord et bandi ko kita na nord est wala komi et pas ya ba téléphone ti ekiti ezongi na centre to lo ba na sud mususu et pas baluba donc etamboli pena lokolo egui ya mo ndenge yo lobi il faut to respecter ngo za la bongo wana ezali sur le plan spirituel mais pour to lier yango o ekangami na likolo ekangami na se ezali buku mobeko likondio za leta na likolo ezali nzambe o to sele esala te ke te biso to resembala mibale malamu to bongo la constitution to modifier to bongo te bon to ako ngala pe ya pauvre ko bongo na changement na révision ezali eloko moko to simba moi moke voilà to simba moi moke constitution te obi tout ne pouvait pas être écrit dans la constitution mais yango de ça la bino bobenga yango ni vide juridique yango bizaka ko ba tout ne doit pas être ko ça la ba modo discuter ba jurisprudence fait zalaka ba jurisprudence fait zalaka tala lelo tout à la époque, est-ce que le logo va UDPS à n'inga zageli boss? C'est-à-dire que Nzambe na bon Nzambe n'enge zawana, a tomboli de qu'on a biso ba luba pas besoin pouvoir passer à ton côté bango doute. A tombola ba a préparer déjà mouton remplacer. Spirituellement mouton a préparer aux assos mon luba. OK. Bon moi la leader mousso abimi à mon luba. Mon compère mouton a bien mouton abimi à aux assos yété. C'est la divinité. L'alternance est la volonté divine. C'est la volonté divine. C'est-à-dire que l'alternance, c'était le rôle là, et le rôle ezali et outi ya mungele te, c'est la volonté divine. Parce que ce qui bloque ce pays, ezali constitution te. Yebisanga eloko nini ya mabe ba congolais balinga ba sala, constitution bloqué ba. Yebisanga eloko mabe nini ba congolais, ya malamu ni pe ba congolais ba sala, constitution bloqué ba. Nous sommes les auteurs de la constitution. Autrement, constitution ali mutu. On dit constitution est le rôle là et l'autre moins petit ba grande ligne ba ko comme nyonso na constitution te. Mais biso batunde photo la kisa. Lo lenge na biso ya kotambola par rapport ya ndenge rotosa mebe ko na biso. Eza mebe ko moko te eza malam na monde te. Je vais donner un exemple. Tel créateur Nzambe. Nzambe ali créateur, il ali tout puissant. À part yem a kokyo sta na nyonso mais a séparer a petit ba tâche na batu. Na Congo eza na mutu moko taza Superman. J'ai comme l'impression ba homme politique congolais bandi ko se considère comme baza ba Superman. Lokola bazali bango ba leki ba nyonso mayele. Et ce qui est danger na Congo, bato batanga ba koma ko réfléchir ndenge ba homme politique ba réfléchir mais c'est grave. Na bato baza na politique. Ouais, donc on m'a demandé que mutu aza mutu soka homme politique a pesi idée moko boy. O eza volonté na ye biso nyonso ba scientifique. Tolingi to star loko la volonté à Boutona non. Donc, biso ma Congolais, nous devons faire en sorte que tous à la base scientifique, le monde c'est une évolution scientifique, monde des alliés évolution scientifique, la science évolue, nous aussi nous devons évoluer. Pourquoi je suis en train de dire ça? Tout à principe scientifique, je suis au Sana Congo, tout à Mundele Moutasala. Le nom comme système MLD tout le monde a souki LMD et où tu n'as pas tout si on a beaucoup mususu on a président à côté le dos ba diplôme on a coûté besoin na on considérer en côté na comme ça batuna ndenge nanga parce que ba diplôme on ezali mundele mutape to tanga na ndenga mindele
Si on m'a donné le autant, ça se dans la classe. Mais papa, mais c'est l'évolution scientifique. Il y en a lobby, on confond l'évolution scientifique avec les pensées humaines. La constitution, la mission, c'est une évolution scientifique. Il a fallu que scientifique, réfléchir, pour commettre fin à ma mauvaise gestion, que ce soit pour le pouvoir politique, pour permettre au sali mandat, deux mandats, ok, c'est le droit comparé. Balobi que Sénat, il faut l'omba parce que ça budget. Il faut relier mon pas mais ça que l'autre. Parce que na tia bali misanga ya ngombe ko bama ngana tadi ka Balobi lisusu. Ba assemblée provinciale et ça est l'autre te mon wa pamba. Ba ko sala ba cop na bango na ba gouverneur. Balobi lisusu. Ba gouverneur ba votaka bango lisusu na je pense directeur ba votaka bango ba la moko la population. Topé mon frère, peuple congolais ose le changement constitutionnel. Peuple congolais ose le changement de la classe politique. Non, c'est pas classe politique dans la salle. C'est pas peuple non. Peuple. Non, est-ce que pas changer classe politique face changer constitution? Ose la UDPS na mandat na suka o atika nango a memela biso classe politique o nyoso ake na bango parce que tout le monde veut le roi Corbillard. Basali na bakasavubu basali na bamobutiste basali na bakabiliste bosa batiseke biso ndira basala libabe donc lokola eloko IDPS a kopesa biso cadeau na République démocratique on a lobaka et papa Tshisekedi da okende azui biso classe politique on nyoswa ke na bango amemeli biso ba ida sika na kata MLC bato sika on basala te bazali ba diriger na kati pa IDPS ba jeune on basala te bazali ba diriger na kati ya PPRD ba jeune pe o basala te bazali même na kati ya il y a nouvelle et là même ma carte c'est pas le Moïse Katumbi. Donc bateau tout ba sala ba Moïse Katumbi, ba Muzitu, ba Matata Poni. Groupe wana nyoso ba sala peuple ça sous na besoin na ba roti. Ba sala qui est sala ba sala o peut fallait ba tika etikali ba permettre ba to sika baya na ba idée sika na ba motivation à sika na maele à sika nde Congo sa nini et OK liboso. Ba ba tika ba conseil na biso. Biso to militer na quatre vision prophétique papa Kimbangu. Papa Kimbangu aloba ki une nouvelle génération naîtra. Aloba ki te ke batu ya kala ba kozonga te. To sengi bino merci ba kasava o bosala. Ba mobutiste o bosala pour na Congo. Ba kabiliste o bosala. Ba Tshisekedi pe o basala. Papa Tshisekedi permettre biso na mandat na suka kende le biso na batu wana nyonso pesa biso classe politique. Donc pour na yo eloko ya mabe la constitution oyo eloko ya mabe exact. Ça na loka mabe na constitution exact. Na opesa yo révélation papa Simo Kimbangu. Papa Kimbangu afandi amona bayeli mutu mo mundela tinde ba bete film. Ba beti akomi prepo akufa. Ba biki papa Kimbangu obikisa. Ba ko papa Kimbangu tuli ba ngalobi. Nana beti mutu. Oh te mundele papa Kimbangu nana beti mutu. Oh na papa Kimbangu mundela tinda kito beta ye yango ana kufi. Alinga kufa on to yede papa Kimbangu bino fuma bo abatu. Mundela tinjo beta ndeko na yo beti. On a ensemble état qui est dans le Fabien de Bobeti. Et dans ce constitution, ça les logos montent au monde des habits, il faut appliquer. Yo vous me lignes bon canayo. Au moment que l'on vous habille dans la constitution, il faut appliquer. Mais ça appliquer entre beaucoup. Mon frère, est-ce que constitution ne va pas foutre ma vie, va foutre absolument bien. Constitution lobby, la vie humaine est sacrée. Est-ce que na Congo la vie humaine est sacrée? T'as dit au Kemba, ba policier bazolia. Pour na nini o efengeli ya malamu ba sala na ba sala te. Pour mais ça constitution tend de copiris. L'homme scientifique congolais a l'esprit scientifique, c'est la complicité de la vision pour mettre à Kimbangu. Pouvoir établir la 4 langues, et sa volonté à divine, pour la qui s'habille. Volonté à révélation, le bail, il est la 4 langues, et l'autre aussi. Et Simbate. Bangonio, c'est Simbate. Pourquoi? Baloba qui bonakati à l'oeuvre. Balobi, système politique qui copie. Moralité nango. Et que ça là qui pouvoir établir la 4 langues exact. Yango moni est confirmé car batumo bazozonga même ba idée mutu alongo a changer à quoi quoi que on est loko sikate eloko la balle football c'est les gens comme vétérans HDG Poussani on ça les sous le logo té et c'est un sang nouveau bateau non ba traiter ba kota donc et ça on likamba constitution té et ça likambo ke bateau ba diriger Congo ba koki Congo té ba koki o moni Congo. Si vous avez des tout ça, les chances, tout ça, ok, pour toi, m'aider les baillards, tu remets sa poto. Bango va bongi Congo.
Bon, si on a la tuni, faut pas te mêler par pouvoir poser des questions à la donc, comme il faut, pendule et son yaki. Hein? Je dis que photo son appelle à n'engue tout ça là. Bah, son n'a pas de constitution, parce que constitution, on peut le bien à qui tu peux européenne. Parce que, Mambo Zana Kati, le président par le bas qui est à ma paille. Ils appellent la culture étranger. Si vous mais ce photo son n'a pas même texte. Exactement. Non, pas tout changer. Oui, pas tout changer. Est-ce que photo son n'a pas texte. Oyo, n'a été embolé. Oyo, quand est-ce qu'on a repéré cette réponse? Au moins, la constitution, et que change jamais la volonté à mon douter. Aux Hollanda, mon peuple, mon président, mon roya, a fandi si population congolaise. C'est-à-dire que le droit peuple congolais a respecté. Après, c'est clair, oui. Le président Paya, il a fandi si peuple congolais. Oh, a fandi si bisonani. Nani? La population. Papa, na lobby wana malbaloba papa Tshisekedi tumbo to benga ngobosana. Bosana tala o baloba ki. Bango baboya ki Kabila changer constitution. Ah bango baloba ni. Bosana donc makamo baloba ya benga ngobosana. Même o azoloba sikoyo pesa ngokombo bosana. Eza bosana eloko te. Bon, ça va. Fais sa réponse parce que ngala tuna ki auto. Yo lobi moko boya na bandité que pouvoir na makasi on pouvoir démocratique. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire quoi? Un ba lobela quoi tout le la livre bimana janvier à quoi tout le président Moroya Babia on a pouvoir politique, pouvoir scientifique, pouvoir culturel. Jour na bomo na peuple congolais comme scientifique. C'est-à-dire que a comme qu'on appliquer ma principe scientifique partout à Zokene. Parce que le monde c'est une évolution scientifique. Monde des évolutions, ma pensée, ma politique, volonté, na bangote. Nous sommes salés là. Président, c'est le français. Alors, ma français, bah non, monsieur, je apporte ma tanga, dans la pote, au bail au sala. Tu peux y avoir diplôme là-bas. Pour ça, les bombes chimiques, bombes atomiques, au sein de la formule. Pour ça, les munduki. C'est sur l'évolution scientifique. C'est-à-dire que si on veut condamner l'évolution scientifique, on va comprendre. C'est-à-dire, yonde, aux olingos, aux sabatou, batouba qui est dessous classe. Le monde a évolué. Nzama sala bokili, banda ko zala boité, banda ko etombwami. Donc, ko copier muninga, même constitution muninga, ou adapter, on pas na, examen bêté. C'est-à-dire, yonde, si qu'on pose à la conscience, il faut classe politique, dans la conscience. C'est-à-dire que, oh, yangote, bisoté. Donc, on ça là, la valeur culturelle, on s'est posé, on s'est demandé. Conscience sur le lobby, par exemple, que Bachebino, pour l'intérêt supérieur à l'État. On peut donner l'exemple. Biso to ça na partie de biso 5 députés. Mais pour l'intérêt supérieur à la nation, peut-être 5 ministres. Mais pour l'intérêt supérieur à la nation, c'est que tout se déplace là pour la moutou à Zamaï. Est-ce que c'est constitutionnel, Sabino? Tout le monde a tempéré. La Congolais a intérêt là-bas. C'est ça le papa qui m'a dit. Cette classe politique est à la cercle à Liboso. Tellement aux Alagana a intérêt là-bas. Et même à Congo Liboso. Mais il y a une nouvelle génération neutrale. Génération de Goya, tu as besoin de ta constitution. Bon, c'est-à-dire quoi? Au fond, il y a mon frère, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, la conscience, la moralité, la vraie justice interne, et ben on interpeller conscience à Congolais partout Congolais aux ala. Attends mi beko ezata ko yiba na kesa l'État. Partout Congolais za attends beko ba tia a diriger mboka ko diriger en bien. Parce que eza la force moralité spirituelle et divinité o yezo ko interpeller conscience à mutu so ezali justice interne était na ba valeur scientifique moderne était. Donc Congolais soit otambola na ba valeur scientifique moderne mais en ça sur la conscience. Et à ça par exemple aux comptables. Quand on a deux diplômes à licence, je suis licencié dans la comptabilité que c'est ça en droit. Et au ça la droit comptable non ça avec critique. Au ça là en bien parce qu'on a une interpellation conscience. Et bah tu es député au ça là en bien parce que justice interne ça pour. Mais vous avez na ma comité papa. T'es bien sur la comment papa. So ba comment nyoso hein. To ça la beaucoup beaucoup ko ko commandant côté. Ata ba ke ba beaucoup somoni ba biso to lo ba quand tu ba valeur na biso culturelle. Mais bokoko na biso bokoko na biso pe to yebi bagrande ligne na ngone na te to na dit commandement ko yibate ko sa te ko sa nini ata wana ezala comme ça wana ezala ko ba boussole bagrande ligne ba to tiango sur la constitution te ba scientifique ba ota langage je vous donne l'occasion au monde te constitution ezala nango kwa yango ezala sala organisation mboka nyoso nibe ko za constitution ezala. Mais batu bako tout ça ngondé papa qui manga lobaki grâce ya ba valeur morale na biso. Donc congolais a encore ma place moko ba lobi ah to za toli na régime par exemple to na régime semi présidentiel.
Ce qui bango ba ko to sa yango te ba moni bloqué bango batiki la biso to ya to sa yango to la ki sa bango ne ba to sa yango c'est dire ce qui OK plan quelque part aux en incapacité on sala musala ko zango te Congo nyonso ba en incapacité wana permettre ba tout musu ba sala attention pour qu'on comprenne que papa la biso qui c'est que après ta serment devant Dieu n'a ko respecter constitution na mibe kwa mo donc ko boya yango ils appellent haute trahison ko boya yango ils appellent haute trahison mais je vous dis la vérité. Parce que on m'a dit que ça nous comprend la constitution. Constitution à table lobby que président a qui qu'on sait la révision et lobby ta on sait on a ma canisinaï. Même au monde dans les États-Unis, elle va réviser la loi et ça la volonté à bas présidente. Et ça va parmi bateau va proposer président. C'est ba lobby il y a qui qu'on proposer que c'est comme biso biso est tant que le pain nanzela ya petit baba mon frère. C'est ça que nous avons il faut tout comme un esprit scientifique. On est à l'être. L'esprit, le président, il y a tout la volonté dans la terre. Nous avons changer la constitution, c'est une évolution scientifique. Besoin de se faire sentir pour comprendre. Exactement, tout le monde a besoin. Même au moment où les États-Unis, pour comprendre, nous évoluer comme un niveau où nous bloqué. Batu nyonso idée changer bango. Exactement. Et ça non batu. Batu ne ba koki na bango te. Et to sala katonga. To sala relo biso ko certificat to sala. Poto ba ke to sala conseil boy biso to tonga bazele boy biso to sala boy te. Bon mais ça constitution te nous devons nous remettre à cause poto tonga Congo na biso constitution na problème te. Mais l'autre chose là changement à classe politique parce que on notre idée peste à ba biso kombo nango bosana. Bon, on est na ba 6 ba état généraux ya quand même justice est malade voilà qu'on le baptême tout à constatango justice est malade yo plan yo faut participer na yo avocat ba mbongo musubo soka dossier o yebi na yo ke dossier o to samba na biso to kana yo ko beti saka client na yo ba tout pour les gars na ebitio na lingi to sala bis émission yo c'est Ozana raison na to sala bis émission pendant na livre parce que comment la Bible loba la justice élève une nation. Mais papa qui m'a révélé, ce n'est pas justice à l'instance judiciaire. La justice, c'est la personnalité d'un homme parfait. La justice élève une nation. Je dis que la nation, elle est bateau bazar juste. Au moins, si on pose la bateau bazar juste, attends, bah on s'en là. T'as la justice traditionnelle. Basé la banda foute. Mais comment il est rendu la justice? Bah on fout, on même Namboka. Au moins, on a quatre makambo, bateau ba fout, on soso. Comment il est rendu la justice? Et ça, on a un problème d'éducation. Au moins, Congo, système politique infecté biso. Ma belle qui trouve tout bazar sur la conscience était tout bazar sur aussi ça n'a droit na bazar juste était kulu n'a pas aucun assist na raison bison ni so aussi ça n'a droit ça dit moi mutu so zane muyibi na ndaku aka assist na droit mutu mo zane kulu na aka assist na droit parce que kuna équipe sur côté il faut avoir ba recruter na niveau ya faculté à droit faut taper moralité voilà na zongi siko na enseignement yango moni il faut yango moni gratuité échouer papa Isaac idée malamu besoin ba principe na ngote. Au moins, on faut anoter à Bano Anike. C'est ça le problème. On dit pas dans la mission Anike, on ta classe. Ceux qui t'ont éduqué, bango bien, to tangi c'est bango bien. Bango va oser abattre lobby. Bango va diriger pour lobby. Parce que on a déjà juste sur le plan ya boy. Bako li bien éducation bien, basali bien. Et va comme ba eba tie comme magistrat. Déjà dans l'éducation bien, papa a oser kanyaka. Pour na ko tricher. Mais c'est là. Bateau na otala tranche d'âge, ya bateau ba okamba politique. Mais si batanga ba école malamu bana primaire oh mingi batangi ba primaire so na otala lelo na ba année 70 wana mokana malamu ba kuna ba année 60 c'est-à-dire quoi bino ezalaki boye babande ko terre na ba école malamu mais moralité au bazalaki ko kuta nango babande ko ezalaki malamu te c'est ce que papa qui m'a interpellé lobi une nouvelle classe politique naîtra au moins no mona États-Unis wana donc on va payer au bas salaire en boka bazali na système ya moralité traditionnelle au batang ça va constitution ça dit que ba valeur culturelle na ba za promouvoir tela ba maman na biso ya kala ta ba jeune fiale o ko comparer bango donc il y a na ba valeur o ça la mutu afanda kanango cette moralité là ba valeur culturelle ne faut intégrer ngo na kata ba ya science na biso nouvelle niveau école na biso quand vous avez une nouvelle génération so dans la génération la future génération na biso divinité va intervenir
papa oyo te oyo bakomisa mutu na polo oyo baolanda mutu mpo mutu apeseni na kia vote bavote bato bapolotane tosali sur 5 ans de souffrance mutu oyo te. C'est ce que je dis, si nous aimons ce pays, si réellement c'est ce que nous voulons, le changement des classes politiques, il faut une nouvelle classe politique qui est bandée, parce que les changements ne viennent pas aujourd'hui. Pour changement, il y a 20 ans. Mais ça doit se préparer. C'est-à-dire qu'il faut préparer une jeunesse après 20 ans qui va donner le résultat. Il y a Oyo, Tozozela. C'est ce que papa qui m'a dit une nouvelle génération naîtra. C'est-à-dire l'esprit à divinité à quoi tout le monde et quitter la consumer, on doit pouvoir, il y a vérité des yeux. Il y a liberté, à unité, à droit, à justice. Ne ya à côté de base. Toko finga yetu mona mabe mais era osala demande na ebano ba na université na moment na niveau na école secondaire ba aussi to mona oh ndenge to moni konge bando changer mo ka bato ba yiba raté ba sala raté ba osala préparer na une nouvelle base d'éducation morale moko ya bien ndeke ni sa kongo liboso mais oyo to mona o on a besoin de changement professionnel on a besoin de changement classe politique nyonso bango en tout cas ba mata ba kita ata botseli bango maboko ata ba sambeleli bango nzambe azasu na besoin na bango te. Voilà. Patrick a aussi allé biso que donc que quand tu quelqu'un na kata livre na yo lobi justice na biso o ba la justice de une nation et ça au justice oyo te oya mais ba o ba taxi bino et ça na liboso on commenter il faut mutu azana no juste so asa malamu yemoko parce que placement justice ba biko yibate yemo so ça juste on expliquer bien mais so na juste tina ya okenda o ka basi te ko mutu ayibaki juste pas comprendre les mots enrichissement était au recel au nini pe parce que bato yibi oyebi ke na poto ba plaida coupable mutu ma ki andimi ke na saki mabe biso madame ta plaida coupable bazali mingi te sali na habite na Congo bato intègre bazate mais normalement nous devons comprendre que justice c'est une interpellation à conscience de l'homme avant d'agir et ça non la justice interne so mutu ali juste intérieurement dans interpellation à conscience place sur bon PC à osala mabe. Parce que même constitution petit na mutayi baté tem to sabo baté comme ça ça mabé te na mboka moka na kitako totanga na matamu wana tozana ika na université Congo na saluer bana université Congo nyonso na obasasi ko na oyo ba basi ça bana saluer solution na bango na recteur vers recteur na saluer na kipese donc ni na vampa chute moi to koma na mboka moko boye bato akebila me batiki marchandise mo to yi bazate ba cheka ba prix. Donc, si on comme voilà, au taille 1000 francs net, on tient à 1000 francs aux huiles. Si on a un bon côté, aux huiles, au lieu, mais tika, bakosowana, pour bailler baguette, ah, oyo, azagi na bon côté, allié. Si on ken nango, au lieu, au tiki bon côté, sort les Hollandais. Mais c'est ça, c'est ça. C'est-à-dire que Batou Bazaki intègre Bazaki juste. On comprend que tu es au là, parce que, est-ce que pour y battre, il faut y battre Yamadi? Pour bon matin, il faut attendre le Bible. Est-ce qu'il faut qu'on soit bazalara? Bah, il faut y besoin de commencer avec tout ça, mutuellement, mais mon dème, ça va biso, au Bible, me biso. Autrement, c'est-à-dire quoi? Parce que, constitution na biso, ils ont ma bête. Biso monde te rendre en valeur, te faire en juste. Parce que on a chaque pays a la constitution là. Ce qui était, chaque président va d'avoir un côté dans le pouvoir de changer la constitution. On est comme une volonté na yé. Construire ça ma bête, bisonde, toi comme un scientiste, toi appliquer justice interne, toi ça là, oh construire 5 bisonde, toi ça là, oh ils ajoutent. On dit que mon frère n'est pas bon. Construire koloba, ko kanga mutu soit yibité. Mais ce matin Monica yibi okange bat ba mettre ma bon. Construire pas ko simba mutu, te mato to bika yibaki. Construire boy mais yo kangi, bat ba mettre ma bon. Parce que ma bé oh ils ma bé na miso bato. Voilà, voilà, c'est ça l'interprétation de la Constitution. Donc, la Constitution, c'est la liste supra-constitutionnelle. N'a pas exemple, mon point dans la Bible, ça n'a. Tu as pas les canards est. Bayambi Sogi, ministre Rwandais. Il est plus de côté de Zoloba. C'est même la protocole, c'est là. Protocolairement, il faut ça la mandengwana. Ma belle, yo monaki wa parce que monaki peut la niveau national. Mais protocole gouverneur bon quand on va le gouverneur angana yazali militaire alanda kaka makambo salema c'est-à-dire azali muninga ya ministre azo représenter gouvernement rwandais bino boyambi na sol congolais nini esengi basala nini soko wamba mokwaya ya yebi non vu ce qui s'est dit yoka ça salute
vu ce qui se dit na Congo, vu ndenge bato balobela Rwanda, vu ndenge président na biso père moko azoloba na communauté internationale basa la pression na Rwanda, vu ce qui se dit so makamsu ezoka eyolekela bato. Ya on a bima président sur le barato benga yango bosana. Mais c'est ça dans le bâté. Mais on dit on accuse le Rwanda qui ne sait pas que le président ça la lobbying pour na ba condamner Rwanda na babilo na. Alors avec côté tu dois accuser Bolimbisi côté pardon il y a tempo c'est ça. Mais tu pas relation diplomatique c'est ça tala mon frère. Oyebi na ba koko na biso ha baloba soki ba yeba pe soki ozamo ba oyeba ko so ba voler enfant na liboso te oyebi principe wana ba considérer afane na sima luka ba bimisa liboso oyebi pona nini eza pona valeur donc vi makambo esala na biso na wana vi ce qui se dit aujourd'hui vine ba considérer na biso pe bazo lobela bilo musuni ezo kamusa bato mais quand tu dois quoi kiziko to mais quand tu yamba donc eza ko se marier te même ngai ndako na yebike bazo lobela nga mabemi na kolia fufute yango bato mo les ana ba G. C'est ce qui fait que on a même changement de conscience na biso et ça qu'on interpelle bato conscience ça changement yango pour na bato ba voter te parce que ba voter te sort les négligence c'est pose la question na ba bébé yango na biso changement de conscience na biso nous ta roya na ngote l'alternance ya volonté au monde na moment moko beaucoup zimo oya fandi dignité à personne humaine à Congo zondi et comme il y a cette élection pepe ba so dina nzela ba Paulo ngwana non pas le bien qui est au moment que beaucoup de ma candidature bato ba na bango tchate oh pona nini soit à Rossane 2 mandats à qui mais bato ba retrouver au moins papa na biso Tshisekedi na yebisa ko révélation na il fera ça mandat mo na yebisa na lobo tout ava kota so il fait sa koti asa neka mandat ta azum sa peuple congolais na égalité ya kende na égalité ekota na Congo ya kokende mutu akoya olinga boya principe en égalité na ko repêcher on va repêcher la trompe à un certain moment quand vous travaillez vous voyez que na bateau na tenité kende na l'histoire est têtue l'UDP sont allés le dépêcher mais tal le makamoto au monde ba se doka bakabu ya bazolo et ça soni malgré président ngo bakamba bango privé à parti politique to ko lobela bah même si tu as 5 minutes si tu as libre président ndengeni oh non tu peux dire bateau so petit bon ndenge livre wana na lobango je suis la seule savante na Congo de cette certificat tala est on obitondo betano ma solo à cercle na entrée afden to lo be des monde afden ne ko tia kala et comment un livre na 2000 na premier mandat Kabila et Kabila et comme livre donc vous savez ba na kala to lo be la pouvoir nenge tambola ko ça la cercle monde mo lu ka ba ok ne bo bolo ba ide personne za pouvoir te le kuta. Et quand moi je suis témoin hein pendant le bas non ma tu pas au pouvoir il y a dans le bagage et ça bangonde ba comment ndengwana et ça bango ngana sana donc même les moments na balobaka oh ba pesi ça volonté divine moment ne pas te écoute na ba soyez les ressources donc le cercle était déjà prédit c'est ça l'importance à scientifique absolue au sein bango de le Congo ekufi tout le monde a Congo simbate c'est le moment où les scientifiques devaient prédire l'avenir balobate parce que bato bayeba te que ba grande nation ba prédisant ba scientifique ba prédire balobite alir to ke nango président au côté te fo il faut ba on prédire c'est ça les rôles des scientifiques ba scientifique ba ça ba lumière à monde entier tous les prophètes au monde dans la Bible ba Jérémie ba saki ba scientifique ba saki ba génie ba non guider nation te avec la lire les choses il faut aujourd'hui à part le prélat catholique. Je l'ai dit, ce sont des génies batangaka. Et ça, c'est habitué de tout bazane mouyibi, azane ndoki, ayo comme pasteur. En fait, on tout conseille neni. C'est un bon kamobi, mais dans les anti-valeurs. Ah, papa la gare. Oh, on a bon marabatou. Dans les représentants légaux, il y a il y a états généraux. À l'objet que il faut l'État écrire misal et ça va misal parce que chômage même que tu as prolifération de l'église mon frère n'est bisayo voilà mutu alobi yango comme les nani Eshiba voilà mon frère n'est bisayo ba comprendre le tondo ba molimo moko ase demo azali voilà ça hier mutu alobi ndeko demo azali mais molimo aseli ba chômage ya nini les alaraté les morts pays alaraté molimo selibe zaraté yo kana bisayo so misale za ba ba na poto kuna ba na mbo ba la te poani ça dit quelque peu ngolo banini l'état na soki pour ne to linga ko changer ba président eza kolongola président sika kolongola ba konzi sika ya kala ko tia sika eza kolongola molimo aseli ba molimo chômage esprit des morts to moni ba o ba sali na domaine ba kokite
tolongoli bango totie ba misusu oya kokite mboka ezo développer. Donc d'autre part kobenga un esprit à chômage, esprit de mort, esprit à célibat, et ça kolongola moto a kokite kotia moto a koki mais kotika moto de fois exala ki mboka bongate bozo ke no sambela nzamba otabina di oh mais bino bozo distrait ba scientifique bazali fayu bazali mukwenga azali ba ona ba sala na ote mais bon ça bango peut-être ba pesa solution awa même ba pena na koma président te totana mama bazali ba ngala na lingaka la seule fois mo koma le président na Congo na lobaka na 2028 bo tsa bisa taille papa la biso mbemba a ko changer donc ko changer ko benga na molimo célibat chômage esprit de mort et ça peut ko changer ba cause yango ba mindele ba comprendre lelo yo MLC qui va député oyo tout le monde va simbi bien te ba ozonga na nini wana te MLC ekufa te mais to changer batu na kati MLC yango ndeke mema mbongo na Congo mais faut otikera batu moko comme le na chef coutumier yeka réforme zalaka yango ba parti se kufi yango na poto ezala bongo ba longo ate ba zalaka kaka yeso longo alobe akoma oh c'est aussi ba parti pote sur ce tobi bon mandature to cha bato 5 mandataire to cha bato 5 ndezali kolonga molimo wa célibat ezali kolonga molimo wa chômage pona nini ba o ba yaki na idée o bazali na force et ça spiritualité et bo bimise énergie et belé et senga bato soupe ba ya mais na katika MLC na katika PPRD na katika nini pour Congo ça nini et que vous êtes comme si ba parti politique na biso lokola ba place moko te bato za ba chef coutumier mais chaque génération une génération o eloki et bino bozo salide mandat pesa pe bato mususu o mona Congo ekeli boso. Voilà, masolo ya spiritualité ya makasi surtout ceux qui basangisi yango na réalité politique na réalité sociale et comme aka bato bazo comprendre thème ki elengi mais ngonga ezanga ngonga maende kwa lobiawa ezali makambo epima na population ba pesa ye ngai pe na ba doute na makambo oloba ngai pe na ba doute mais belé pe na mona ekosa si ka buya international eba aloba nga bato bakoza pouvoir bango wana kutu papa Tshisekedi kutu na kumbi bazoka nzela papa Tshisekedi papa Tshisekedi kumba bien papa Tshisekedi na kumbi na donc c'est que mutu azati ne tana lelo bona ndenge alobi ezali te kende bato aloba te batie ko tia sincérité c'était la volonté de Dieu. Nous avons volonté de Dieu, Senga, tout bandela, à zéro, voilà un maloba, vous perdre espoir. Je vous dis la vérité, vous perdre espoir. Ce pays va changer. La divinité s'imposera. Changement à classe politique dans le Congo. MLC Bundela a changé changement à classe politique. Ma partie Nyon se Bundela a changement à classe politique. Ces changements, c'était la divinité qui avait voulu. Pour la paix en RDC, nous voulons le changement de la classe politique et l'alternance, c'est la volonté divine. Donc, comme il a soudain à Canabiso, Baki, la caméra, ils ont Patrick Lusala, na montage, Simba Makibongo, Tony Binda, et le final assuré, na Mwana Mboka Soule, Manamouyo. Bah, question opposée, il faut s'agit de ça là-dessus. Deuxième numéro, on a posé ma question à Lyon dans le salaire. Boboto, pour ma botte à la vie, c'est la prochaine. La canal de télévision, la télé. Soki ozalaka moto alokuta na kombo ya baninga na rapport à mabe epai ya chef pona baninga bakoya qui anti-valeur la corruption gabeji à bannir déstabilisation ya administration ya mboka toboye. Je suis la voix des sans-voix o elobami na se na bimisi likolo avec un salaire de 200 000 tu as construit les immeubles partout, tu as acheté les voitures mais construit les villas au 7e femme. Tout cela avec l'argent que tu as volé à l'État, osa vraiment Moyibi. Avec les contrôleurs d'État très corrompus. La République est devenue bananière, Biyubipe et Leki. Moya vente ya pétrole, boutique à côte détourné. Mbongo ya nzete paye kenda toyebite. Mbongo ya impôt na douane, pour verser na trésor. Mbongo la mérite au sengi décentralisation totale.